ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo yebanite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite. Esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema bandeko balandi vom télévision pona kozala liboso yaba etando na bino bomo mesano tokoyaka lisusu na nzela ya émission mokolo mwalelo epai wapi tokotalisaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain ozali moko ya manaka na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe topesi bino lisusu bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwami bino ba bokopesa kabiso tango pengonga ya kolanda kabongo émission iye mokolo mwalelo totondi bino botondi tosimba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge ya zomi na mwambe kaka na kati ya bopemi na biso ya mitano sanza ya zomi na mibale eleko ya kisiu mobu monkama na tuku misato na minei kona la bongo manaka na biso baindo oyo tokobalisaka na manaka bapaya na tina kopesa penza bososoli ya malonga epai na bino baina ino te bozwi penza tango ya kosimba manaka na biso kasi soki bopesi ngonga petango na bino kaka na émission iye mokolo mwalelo nde kosunga bino boko lisusu penza koyeba na bozindo manaka na biso na kati ya calendrier africain mokolo mwalelo kasi na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 13 août 2023 kuna bongo manaka ya bapaya ndikaka tochukolo baiti tokobalisaka yango pona kopesa penza bosola malonga epai na bino kasi na tango nyonso bokomona kabiso temeli boso bitando la kanina tina kwa ko limbolela bino penza manaka na kati ya calendrier africain nde epai wa besingi bosimbaka na babuku na bikomeli bozala pena bokebi nyonso liboso ya ba etando na bino pona koyeba penza na bozindo lolengekani manaka na biso e kolekelaka na kati ya calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso 4 jours na kati ya semaine mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza 28 jours na kati ya mois pe mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba tope 364 jours na kati ya année tozalaka na bopemi ozali bongo semaine bopemi sambo na kati ya sanza 7 semaines na kati ya mois bopemi tuku libwana moko na kati ya mobu 91 semaines na kati ya année pe basanza zomi na misato 13 mois bileko mitano 5 saisons na kati ya manaka na biso baindo wana bolai wa manaka na biso na kati ya calendrier africain lolenge kanto kolimbolela kayango soki mituna soki bankokoso mizali boye bakana kobenga biso na numéro 1 na bongo affiché na 7 novembre télévision desika bokoyeba lisusu penza ba kozoma ndimbola ya malonga o kosunga bino boyeba lolenge kani bino pe lisusu boko maîtriser manaka na biso na kati ya calendrier africain to suka biso na bino wana te balandi ya vom télévision senako talisa bino pe na kolimbolela bino manaka na kati ya calendrier africain to koyaka lisusu na esengo nyonso pona kotombela bongo bambotama elamu na babotami banso babotami lisusu bongo mokolo mwalelo totombeli na bino banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote mapamboli ya mfumuki mbango balongo bakoko ekoka penza kozala likolo ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosile koyena yango na mokili na bino pe lisusu babe kosepela totombela bino bambotama elamu na vom télévision etando bonsomi ya baindo ekuka ezali ya kofongoma mpona bino banso boya botinda manaka tokosepela elongo na bino lolenge tokosepelaka mpona bandeko nyonso lisusu mbotama elamu bambutukulu ya mbote na bino banso balandi ya vom télévision pe na bino banso babotami ya mokolo mwa lelo solo tokosuka biso na bino wana te bandi ya vom télévision tokozonga lisusu kuna eteni ya régie kotala nini iye balengeli biso lokola video du jour esika tokozwaka bongo moko ya liteya lokola bandeko bandi ya vom télévision basengaki biso tokozongisa lisusu mai iye tole kokaki bokotala mokolo mwalobi moleki totala suite na yango kaka lolenge kani loposo pembe bakovandaka bakosalaka baconférence mpona koloko maintenir loposo moyindo na kati ya bobola to pe na kati ya pauvreté tosilisa makanisi na bango oyo kopesa lisusu mpenza bososola malonga epai na bino bakonzi epai na biso population mpona kotia lisusu maloba ya nesongi ya nzela na bisika na yango
Tolanda Bisona Bino élément. C'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc, on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» Ben, c'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Matono mingi bande ko balandi ya télévision etando bon somi ya bwanya pe ya bola musiba ndo na pongi to sepeli susu ko pesa bino suite ya elema iye mokolo malilo pamba te lobito bandaki na yango ndele to kina posa ko kola na yango pona ko tina ko yeba lisusu penza makanisi ya mabe ya loposo pembe ezali na tina interpeller biso e pesa biso boyebi pona ko sosola ete pasi oto ko yokaka ba bazali na ba cause principale ezali loposo pembe po bango nde ba créer ka yango bakonzi bokozalaka na baniongo bokoyebaka lolenge kani ekosilaka te bomiyokeli lolenge kani bazali kodetaye lolenge dini basalaka po ete biso baindo tozalaka kaka na kati ya pasi na kati ya bobola bandeko bande vamu télévision ntango nesongi ya nzela bakolobaka butu mpe moi ete loposo pembe bazali na maite bakosalaka mpo na bolamu na biso bayike kobana bakonzi mpe biso bakonzami tokoyimaka yimaka kasi tolobaka yango ntango nyonso nesonga nzela bazali lipamboli monene etata mokeli bapesa biso na kati ya mokili ya baindo tolinga te moto azala te mpo toloba voici l'homme qu'il fallait te na ntango azali toyoka topesa matoi mpe tosalela maemanso oyo bazali kotalisa biso mpo kumba biso mpenza kino na bososoli mpe kino na lobiko na biso baindo matondo ya mingi na bino bandi ya Vom Télévision bokopesaka biso tango pengo ya kolandaka bongo émission na bino mokolo mwalelo matondo ya mingi lisusu na équipe technique mobimba Vom Télévision tosungamaki na Tata Mbala Mantiadila kuna na sima ya caméra ponité lokumu epai ya DT Kwaku ya Kalao Maisha ponité epai ya Tata Ntimba le superlatif absolu kuna eteni bongo ya montage longo équipe mobimba ya Vom Télévision totondi bino penza botondi na mosala malamu ye bozali bokosala pona biso na bino bandeko bande Vom Télévision tokutani lisusu mokolo malobi bomo mesano na nzela ya émission na biso mokolo mwalelo kimia mfumu kimbangu ko bonko ingelo kati ya mabota botikala malamu Malaka ya baindo kalamu ya Afrika Malaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite